mbadi okay ya fa. Wala kina nona kusana. Kusa pe boni mokano na jamu. Siko fatwe. Nyonso ndenge yalakiwa na moko zosisa ngomonganga motalobi. Ko mikolo ko mbekili otongo pokwa. Otanga pe ndingo zo yati. Mama tika ya kimia ezani. Nana kanda obani leloko. Lelo mbongo la nga enda kupanga na linga kutu kubongo te. Osomana mbongo enda ku le 5 eleki to komi lelo le 9 bolingo futa mbongo te. Soma kolo na bino ba aloba la bino ke bongo ndakwa neza ka ya ngai papa na nga pesa nga ngande mnazo wangu. Ezaka ndenge na occupé te mama pardon. Ngande na occupé. Na occupé biloko zoli ape ko kina aze note. Ba o ba mema yo lelo ba to benga ko ba ya yo to mona ngo be ye. Bikolo ko lia bilialia. Na occupé na okeno. Na occupé ndenge zomela ukomboji. Ose! Maya ngoshi ko tiena na ngwa ko tela la. Kundo ko loba ko fa da kimia te. Kasi kana na simetele. Kuno ko kuta kimia motako loba na zalite. Motako de la nzo pa yalite. Na loba te. Na soba kande credit am. Yaka papa. Papa yaka na ngande mukolo papa. Ide yaka. Yaka no bengo yepa na ngate papa. Comment ça va musicien? Papa, bon ici. Maman, tu n'as pas musicien. Oh, vanda non te. Vanda. Yo, elle dit nani na zibete. On a musicien qui n'a pas joué. Ali jouer. Obeta. Maman nini ngombo e? Bon isanga balende. Elle bien. Non, non, comme non pour la non, on a pas pack. Ba pack. Pack yango ya kabena kisasa. Outi wapi? Outi wapi? Répondre-moi. Maman, oui pas dans Oh c'est! Oui! Paya du wapi? Yango tala nani? Ndeko ya makukula Ziz. Bango famille na bango ben dembo Ata mosusu bena ko bonge ali na makolo. Bongo yende kwa Ziz makukula ye na Ziz. Eloko zomela wana eza mpona constipation. Soki nyesa yo boke na libumu mpona kolembisa yango bamela koyo. Oh, Molo. À chacun sa place. Mais tu l'as un aspect. Kasa mwasi. Bota la penga la kanga bimika. Wow! Yangele kia buno. Mama ya ono fitu ya jubo. Foto mbana ele kia. Zela. Na kopini yango e. Comment Fwaku? Chuchu. Viens. Adamu koyena. Dada mabanga na kashinga na mpenye. Oh. Eva yende Eva. Yo Adamu. Eva koyena. Dada mabanga na kashinga na mpenye. Openda la tata. Shikoyu, lilo mibale soki busana kati ya jamba. Bukomi Adamu na Eva. Ale soki busali masumu nzambe sikoyo bikola bali kugangela bino. Mona lombo okina Adamu ye Eva lumisumu kimya nene. Yela biso, yela ba chérie na ngaji. Ji. Yela ba moji. Nakele usomba ji wana na tona mama mabili. Te ba jouer dans la congélateur pour libre. Ba secret. Ba secret. Kasi lubadi Adamu. Moi je les ai vraiment spécial. On comprend na honte. Lelo. On comprend na honte mo koyeba ko simba. On va okanga photo. Quand la photo check. Muka kingo. Bon, hier moi signé bongoye. Hier azak camarade moi c'est abonné boye bien. Hier zali camarade. Yo je mubalite. Consona zamba. Papa sokino swati. Moi. La vie franchement. Elongele yeso kile cha kumona ngo. Mama mimi menga zali mwasi ya papa Pele kimuna mesho. Bango bayeka na mbongo punga na bale. OK, kezo. Au nom de Jésus nous n'avons besoin ya blague. Comment ça on a mis? Bon, il y a évité ka pour bokolo. Tant on sala ngwana pe. Baby. Papa est mon boy, après ça rakane. Besoin là non. Zela, pardon. Mais nous sommes là pour Salibor. Salibor de nous.
osimaka kote na nga ma tongosala ondekasala ongokamikasalisa yokomela eloko ya sikolo oyo mpona ye kofungola te papa ata yo mokuvuma sikwana nini papa sans effet na bimisanga sekisanga te mpo atata mopolo oyo eza mvuti balobi ngai nayibi mwana oyo depuis kasha kuyemba mikolo oyo bolingo eza pasi ye bolingo eza pasi ye atunaki te liboso apesa motima ye akolo miso pwelele biloko nyonso ya nzoto zuwere kikibale itikalisema kulela bima na vi na mono de upesanga iminite eza te kopi na biso wana po mama azana yikuna upesanga iminite nazokubenga nani edwige kako edwige kako azali ya frase nakokanga bino foto aza lokuta pardon nzambe zela pardon alindoki te azwa mise cadre chérie, je vais à ce que cette journée soit une journée un peu spéciale par rapport aux autres journées au Topassa Nabino. Je passe à la journée, des journée comme tout ça là, mais l'élo. On a filmé Maloba, non, quand même à la journée spéciale, témoin n'a pas les armes à filmé. Chérie, tu sais, ça fait un temps que je suis avec toi en amoureux. Tu sais bien que Nalinga Kayo, au fond de moi, je sens quelque chose qui me pousse. Il y a aussi l'eau tout à l'heure. Alors, c'est un preuve d'amour pour moi. Il y a relaxation que Nalinga Kayo. Je voulais à ce que camarade Nabiso Oazawa Atalangai, mais yo au cameraman Nisu, tu déposes d'abord ça. Tiens, ferme tes yeux. Ferme vraiment tes yeux profondément et réalise quand même je te demande de faire ça. Non, ça traîne pas. Mais ça presse pour ça traîne pas. Blandine, je pense que vous filmez ma réunion ce soir. Et maintenant, j'aimerais assez que vous fassiez le coup pour vous. Et maintenant, son à côté, un, deux, la trois. Au fungoli, mais non, ils allaient regarder vers mes yeux. Donc, la ligne vraiment, je compte maintenant. Arandi. 1, 2, 3. Voilà. C'est à nous. La présence, il y a des témoins qui sont camarades, qui sont Zawa. Ils ont si la fiançailles. Fiançailles pour eux. Nazo promettre que na ko réaliser mon petit nasuka. Donc na ko honorer comme femme. Na ko sala pour la moi si pour nous, na ko aller jusqu'à la fin. Comme je le fais. Obi bien comme nazama. Na obenga yo téléphone zo likate na na ko mambongo obi kilaka ezati. Ko lokuru ezati. Je n'ai pas ça comme bon fait ezali. Mais que son bon ezali, parce que na munition na sac na ko mo ya ka $5. Na pas foutu na kena loba. Ngana yo lobi ke sobela. Je n'ai na mbongo te na pesa mbongo na za $5. Na ba kina yo. Ata Western batinda ka code yena no. Ne ba de ke na réception ah so venga basana bizela te Saka 0 te
Papa, oyebi ke ozala na Maman, c'est respecté. Ozala na eloko moko te ya sika oyo bakisi na nzoto oyo ngai nayebi te. Ye mopaya biso tobali wana ayebisa ya oke oyebi ke bakisa zero na mbongo wana oyo kozwa mbongo abayebi biso oyo afungola agence tata na yo na mama na yo bayebisaki yo oyeba kobanga bamama ya bato te oyo diama okokende pata ye abakisa natuni yo nalikamoni nango mbongo na moi je suis gentil avec toi, non? Papa est gentil, non? Papa et maman, qui est gentil? C'est là. Mon garçon, viens. C'est mon fils. Yo moko olingaka mibali yo taninga ye motani ya mabali aplodi te wana chapeau wana eswaka beta ye neloko tatano topasola yo eni wana lapakoya yebisa baboti na yo kuna na zamba eveni yo Fatma yebisa yo teke nazalaka soda nakotisa yo grenade yao Mama, aïe! Maman. Adam, voyez là. Meta. Ça va? Ça va, et sa copine de la nuit. Ah bon? Oui. Maman. Oui, courant de visite. Puis nous allons quitter, nous allons course bébé. Non, tu vas vraiment dans la on va faire l'équipe matin. Mais on ratait quand même. Les gars, là, tu es mouchapi, à côté mouchapi. Depuis quand? Non seulement moi, na batounaye, on y est côté les manas comme entreprise, je sais pas.
Dégage. alati alliance tala yango Ya solo. fiance yango mabe. mama nauti koyebisa bango bolingo eza pasi ale chuchu mama kendekende C'est pas comme ça. Olingwana. Alors solimwana nga olinga. Nga putona boti. Olinganga. Olamelanga lubonga la lingata. Moi j'aime beaucoup mbisa mai. Taka mamona. Wale mbisa mai na linga biloko mai trop. na monoko mboka mama nalobaki na ye bino bobengaka ngo mvula luya lupepelukila yesu mefaba ilele polepole Oui, merci à mon ah ma chérie, ça va. Vraiment, tout ça la rapide. Tout ça maman moi. Merci. Regardez comme ça la dure. Vraiment, maman. Vraiment très gentil. Non, Ok, ça va. Tika bango. Ok, merci. Moi c'est toi madame. Ah oui. moi situkubala yeyo Ah eh. Bébé, je suis là, non, non. Bonjour, Tambola. Je vais au Eh, donc c'est moi là, ça te couille à barater. Ah, on a tout mis. Avec vos aboyés, non, balai. Pardon. Eh, C'est-à-dire quoi? D'ailleurs, la bimana, je dis qu'à connaître des azala. Ah bon, et en plus, puis dans un reportage, je dis que cellulaire a baissé déjà confié. Ah oui, justement. C'est ça. Franck Semaï, oui. Confrère mon père, Benga Ipsingaï. Ah. Là, Idriss à Londres, tu as un message sur WhatsApp. Ah, quoi finalement? Ah, ça, tu as plus attention. J'étais obligé. Papa, vraiment, à Genève, vraiment. Ah. Et pourtant, Azaki, malade des yeux, na Braza, après, na Braza, malade ici, Awa. Les temps, ma bimaki, l'hôpital général, simplement, Koufi. J'étais obligé, ok, qu'on a pour nous ça, reportage. Mais n'a rien à bimana, mon maman, bon, est-ce qu'on a sangé? Et on a bimé dans la maman. Ils ont comme ça, ils ont si vite, man, ils ont compris, à Genève, vraiment. Les familles, on est bon, ils ont passé. Ah, mais il faut ça, et ça, on va passer. Na âge, on a vraiment beaucoup fait dans l'hôtel. Mais bani bazoku faté ba jeune bazoku fa raison comme ça là. Ba bibi ça jeune qui autant moi bien. Il y a raison au ça que otika voilà là. Non non. C'est ça. Non, ce n'est même pas ça. Là OK ça là ba ni na ko no kezo image no sur ça ni émission là. Mais il fallait quand même non là. Mais maman il t'a dit. Oh, ben boy moi là. Hein? Je sais que tu m'as beaucoup manqué. Ah, c'est vrai chérie. C'est vrai. Trop bise. Vraiment, on doit faire. Non, c'est pas ça. Yo, mon salaire, est-ce que ça dérange? Au moins, tu as fait une pour les gens de bête. Eh, Dédé, et comment? Ah oui, voilà, moi, on a pas c'est nana pour sentir la famille à l'ose là. Hein? Nana de bête. N'avez le nom comme on était pardon. Na yeko la rope quand même. Et si matin. Na yena mboka ba kuluna na zomona hotel à Molière boizo ka nini na côté kuna boy bakanga kinani ba bomi moto. Na pesa ko na c'est ça la moi somme makasna ko kata nga ko somme te. À part ça. Ça va, tu m'as beaucoup manqué. Cuisine. Ah ouais? Je vais manger. S'il te plaît, toi qui es un restaurant. Non, non. S'il te plaît, bébé, je suis fatiguée. Yo, tu vas venir au restaurant. Si on n'est pas allé au bourg, moi, c'est dans la saison. Arrête ça, arrête ça. Quel est le congélateur? Au moins, la viande des enseignements à bouillant. Moi, vite fait là. Je prends la bière, la bière depuis le matin. Là-bas, regarde. Je n'ai pas les choix, chérie. Vas-y. Un petit coup.
Il va rappeler l'OP, ça va, l'OP. Maman chérie. Jango ese nini yango? Mama Mama. Oh. Fanya ya mtu. Mama, kisasa kitoko wapi? Kisasa ele mama. Mama ba kermesse fo wami. Na ni ngakuna so stand ya kuna yaki to coopérer te mama. Patu nangai banti. Nzikuta na sakira nda. Mama. Oloba nini? Nobilo kote na sakira. Atuni yo. Combien de jours ça? Na ndenge ya mwana mobali atie liti ya lopango yango atuni yo ndenge nafata okanga soni te yango kenda kokabola yango ifatu mpenza ata komi na eglise yango mpenza alinga betanga tatano yoki oui yayoka sonia obinga nayoki soni na quartier ekoya na courage elo mpenza na longoli epa na oka courage na yo naso mama azoloba yo kobakisaka maloba naka camarade na yo te ngana toa na différence ya 5 ans na camarade na yo te eza masuka so mama oloba kobakiselanga maloba te naza mwana mobali oyeba valeur na ngai un jour ebongo ya lobi otie mwana mwasi aja mwana mobali yeke mpena no ome te molimo ome ete boye likambo nini atie ndeko no yaya na yo motie mwana mobali soki yaya makambo ne mpenza boye yaya eyali te komisa ye moto bana kisasa bazoloba azonga ziga zongisa ye ziga oyo tutulumbo oyo yomoni yo otie l'autorité na yaya te otie l'autorité na na mana si e nini c'est pas normal yaka oyakupola soko ali mwasi okupola okimi yakozwa yeza kopesa ete ezala mobali leto wapi yango koti mpe peyafi bapesi yo mpe moto abimi mbala moko mpe ake mbala moko mpe mosambi oyo naye mbala moko mpe alonga boye eloko atie lokola pompe oyo aye atoki ameli akei tata na yo pompe moko boye oyo aye atoki ameli akei Marie, on va te battre ta porte. olobaki te moto na moto akipa bya mosala na ye ngai nakoma na esika ya maswaku te ye mpe akoma na oyo na ngai bosuba maswako ate yo kofunga porte te osala mono nkotoni yango olobaki te eza lore nalobaki na alobaki na bino na mama olobaki te eza lore na yo te lore na ye eza na ya mokolo eza ngai te eza nde bango balobaki na ngai te yo maijane yo kozala be kuna na kuku awa eza maswako bongo ngai nakosala boni mama makambo osali eza biso temi na porte depuis ka tozobeta tie teti eza ngai te ndenge bango balobaki na libota na bango te otasa boye mabe asa boye tunga boye eleka boye mama mama Maman! Ça va? Déjà, ça va passer. Ça continue. C'est plus ça. Oh, on a biso. Oui, elle est un peu. Na ça kutu na ngi ndeke o fona ça so ki lettre so rien ça. Va quitter. À qui tu en donnes? Comment voyez? C'est ta non. Pourquoi t'as dit? Ah, to fona biso ta hein. Ça non qui? Bilo la bonne. Mais non lamba te pon ngala mbana chaque jour. Ah, bébé là, 12 heures. Loboka maman. Là, c'est 12 heures déjà. Au moins on te côté là Maswa. Maswa. Asa. na jo sa mosala ngai Aye lelo te. Kuno ba maman ça. Ah, eza place à mosala. Na yebi te akomisa mo
ndako na bango ya papa na ye ya mama na ye ntango na kosilika na mama mabe oyeno ozongisa papa na sala mosala akende te abenge te marisha moto aotonga lelo kasi mosala ndenge na ye te mama mon vieux mama masoko alobaki boye maitane soki na ye te eza mpo mosala elekoli yango lelo autu wana elokoli nde elobi nini elekoli mpo ye alekoli na ye kotinda ye masoko soki akei boye alingi azonga boye ye ta mosikado oyo ya moindo azwi abengi lisusu marishan nakompona te mama oyo so aloba defanda nga aza liboso na nga aolenga nini komema basio oyo ebonga mobali boyi pa masoko ngo akokima mosala boye ndenge bokotela ye te nakodimi mama mpe aza na mwa raison ndenge alobi na yandi explication na ye po tocomprendre jour wana aleki na pale oza te nabenga mpe telefone ete wana elai oliete na matome yavoya fobengaka sobengi ete odenda nadendaka aza libre aza ndako avandi akobima mpe akosala nyonso alingi mama bien papi mama bonikona ndako oza bien toza bien mama toza bien sauf kaka sentinele wana chambre forde wana azolukelanga baproblème donc ye ayaka mpo asala mosala epa na nga donc akengela mpe na voisin sikoyo yango nabaki kabola soit epa voisin asalaka kaka papa wana papa wana kaka oyo atikaka okengela akoma okengela sur le pan boutique moko ezalaka pembeni na nga wana donc nazoyeba te motu moko mosala mibale oyebisanga biloko wana te sont des bêtises kasi yo yama sentiment na yo et puis ozokoencourage ozotika ye akengelaka mama na yo moto atiaka ngai abangaka te akibana nga ngani yango wana kaka soki akibana nga nga mama na yo soki osala nde mosala bien te balongoli ye batie motu mosusu yo na dams problème yo na dams oza na problème mais yo ndeko na yo vraiment comment expliquer yo ndeko na yo vraiment propre bozolobanaka te kaka boye eza ino justesse makila na yo okalobaka lete okola na quartier ba chochocho mboka na yo c'est-à-dire que ndeko na yo makila na yo okosali mabe te mama faut opesa c'est pas bien ndenge ozwa le deva po opesa conseil nakosepela nosepela kozala nako esengo nazalaka jite nayebisaka yo naka jite napesaka sokokwanaeza ana milinga te mutu kasi omoninga yo kokoeke nowana mobali eza mutu mosu omilingaka na ye mempare nyonse akoloba naza nabotali ye boye aloka kano mosu ozoloba lino naza be nabele otele balokwa bombe naza po tu ça tu mets ça tu mets ça non tu mets ça que na beau tu mets ça je te sens pas tu mets ça non je te sens pas tala babi omikumisa te nga mokili nde ekumisa yo ometi bakarine bukela paris amikoyaka bi angetananga kitoko te mais so tali mwasi ateli bo ondimi momake te o mwasi nga na famille soki ozwi pokilo lokola nga mpe bosepeli nabongisi bafeti na bino nabongisi bamatanga na bino nabongisi bamna bino tudo so na yo sentire na ye ena dozala pasara mpe un jour relation ayo na fatike ti naseki dabord naseki okwani question tuninga aza yo moko te batebi batunga ngango comprendre Béatrice Ngunza na Marlène Ngunza evedi anza batunanga question wana réponse omoni fatu aza mwasi na ngai ya venir amwasi avi na ngai na rivalo baza mama bana na ngai comprendre ya part fatu mwasi mosu aza te naningaki makasi aza ma mwasi na ngai ya lolobi vraiment ye fatu mwasi no ya lelo par exemple nzambe ka okosunga na ye ntango mosusu mpe bobalani mpe soit osuka fatu kofanda na bino soki osoebokomi kovanda ensemble bovivre ndeni parce que na couple tomonaka neti eza na couple will de nen na paris milene ngumba na willis
sotali couple wana omonake mwasi azalaki epai mobali epai bayokani babalani bakomobota siko bana omonake mobali sikoyo motu azwa sikoyo charge ya mwasi na ye sikoyo yo soki bokomi place moko na fati bovivre ndeni oza ignorante mais oza ignorante sani va toucher bango aza nanu yaya apafu ozala yaya aza na porte ya ndako na ye na de porte ya ndako azwaka chaque fin du mois na lopango na bango lopango aloka voiture te lelo ekei boye otamona batuti ta epanda to epeli moto te lopango etikali libela lopango ate kwei me mabele wana espace oyo ezaka bino baotonga mosusu oso comprendre epuis ye bapapa afata koli kamita akufa na ye wana oloba nde mpa bafata papa afata akoli kamita akufa papa oseyana akufa na ye ngai naza boye na bulaka lopango oso papa afata akufi na matango so étage lopango afata nabetango 3 niveau oyo so bokilo nanga akufi lopango na ye nabetango 3 niveau tala ngai nakoyi na facilité nalinga mwasi oyo abénéficie babien tata bango yo sikoyo obénéficie ya sima mwasi oui c'est normal les choses non biso toza baafricain chine ndenge eza wana moi je croyais que obeta soit lopango ya papa na bino mais obeta ya papa ya bino te ya papa bafatu fatu boye koyi na bosana kotuna okuti ngai naopense ke lelo mpe fatu so akomi na nzembe lokola mona ya fatu mpe kotasala mwasi oyo bandenge mpo bosala so sikoyo lelo akomi na nzembe bofai ndako moko bo baolia ndenge nini nzo yo osonota lipanga bato ya papa oseya ana des portes so akomi na palin so tozwi mbonga porte moko provision comprendre mbonga mwa moko provision tozwi mbonga mwa mosusu tosalela ete si abota mbonga mwa wana tofuti opita to na facilité obeta bakakile mbele te eke sans blague malchance ya mabemonanga bien te comment naoni namoni otalinga mobali talanga bien otalanga te otalanga te ofa tolinganga pamba te je le semble que bien avec mobile lokola ofata osunga famille kola linga yo te ange oso olingaka yo ongo oyokake na gu non ke wapi oza na raison na baboye non linga mbali neti yo te napeso biso jamais malchance napeso biso komoni nga mobali oyo aokokisa mbongo ye atangi yango boye aotorenga yo Karine Manessa na Londres Karine Manessa na Londres ana veta nde yo tikanga nongopanisaka ana veta babala ye baotonga ye ebongo yo oki konore mwasi nango te bakici bateta bango na bazonore bamwasi bamatinda balei musa bazonore babibulanga awa naomela te lomo te tozozeka fati mpona komela mpona kolia ozovie komela yo te alo bakopi boza yango tala yaya nakanisa kozala mira esa nakayebisaki kutu boza na makambo ya malonga nayebi makambo ya malonga awa me namoni ya rien nazolanda bino boza ya piango na terase amira nakauka c'est bon nazoya mama aza ya kulala nano mena baleki kuyuko ndile malembe ti ndenge na ganga eza ya kuganga kwani tuswani tuswani bu libere ngai mama soko kota yuka kusoro da kota no malembe kutaye bu pesa lelo mama soko mama ata
Maman le bal baki na bino teni. Bongo yo so ya ofembeshe mabundi lokola mutu bapeshi mikate ya bana mikebo. Sama swa. Ba to so de pa ma swa. Te o de so tala. Na mona eloko bapisi yo pe pisanga info. Te yo shono la ya yo. Te bo pisanga ina. Ko kasite to lala e mutonto. Mama eh. Marishan. Oso be na ngo bokwen. Hein? Ba ye ite mama. Banani. Bango ba yo be sika mama. Banani. Ta mondele na oya moindo ba ye bana yo ba kitete. Bino boya la ngonga ya boete. Sika na bisi. Eh, witele bino bote mama la ba kina bino ni. Safa. Ah, merci. Merci na gangiri bango na pokoti yao. Bozana respecte. Bozana respecte. Mama lo bi ko nteme ko to. Na ibate yo na ko. Obena basi. Na lobili banda. Ama so yumo nefsa butune to kote. Eh mama, bango ba yakina butu. Tango ba yena butu na fongole li bango kokoti. Après le be 5 ba ka footing. Mama ya ja. Ka kukima mbangu mama. Soko zana ntembe yo lo bana ye abi bisa bongo bango ba kisi. Eza mala mute bozana respecte. Ojo saka. Marisa, olingolo wa sala. Mama. Olingolo wa sala. Dika, lokana. Pas maman, pas quand tu vas là. Comment dit maman, ça y mbolo mboto. Maman dit n'a quoi et comme ni. Maman, tu l'as là. Maman, pourquoi me cause ambiance? Tu l'as là qui là. Maman, ne viens ma bé. Tu sais pas que lui qui te. Kwa bima et si ça va faire ya moi mon bal. Maman, ça ne pas casser. Ba ye kaka na tongo maman. Tongo la ti wapi? Ya bisanga si moi. Ah? Ya bisanga moi. Ba kende. Non. Ya bulo kolo. Ba pisa mango ya bango ba pisi ya mpa ya olo bate. OK. Na bi olo ba vérité. Yo mo saka. Loka. Siko nanda kuna nge komni. Boya ko baby selanga kuna ba futuma. Bo uti ko so milimo libanda. Ambiance na ba sa société. Boye na ba futuma librement. Boya ko baby selanga lupango. Tala. Na so bi sabino mi bana. Mama. Awa nanda kuna ngate. Mama. Banda lelo kamu no kono. Yo mto soli ya bambo. Mama jolo. Moi ko soutenir bango ke basala ke lote. Babimaki. Na monsieur. Bozo kanga. Awa nanda kuna ngama. Bobo bima bino mbala. Ngana bino. Ezala fête. Na invité bino. Ah, maman. Na la ba voiture na nga. To kwati biso yoso. To kena fête et puis so to sisi fête. Bozo kelinga na. Na maman. C'est mon landinga malamu. Non. Mon landinga bien. Maman moto jolo ba moto na. Oya kinga. Les questions ko bima papa ma ko ba fête ya salité na ba sa mbindo. Ya salité. Maman. Maman n'a pas vérité. On va savoir. Yo tika ngite. On va savoir. Na yo mona suwa comment on a makaba yaya. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Les gens ont monté qui est dans la contre-guerre, mon coboye. Les gens qui est dans la mon la liga côté. Les gens qui notre maladie, tous en ont bâché. Non. Moi, respect à maman, frère. Moi, je n'ai pas de bino, on a fait moto zunga kana balabala, non? Maman bino a ebinga bande kona mbali baibinga. Ngana obi mandeti mupaya, surtout vandi non tous en ambiance. Mais ce quand maman koti, il faut qu'on mande mo bolo kwa moi on qui brani connu comme responsable. Non, même pour accompagner mo bimsangata na porte, hôtel et matin au bimate. Kasi on a eu sauté. Ils ont la monnaie yo kansate. Ils ont kaneke moni maman biso za ramuta rigueur. Vous comprenez? Il faut moi respect wana ezalaka ngana lingako oyebi bien que à part yo na moi si musuté je ne disconviens pas na obiloba makamusu pour le bana makamusu brali bike yo linga nga pina lingaka omena ko ko faut ko bongo tendeti ba miti to ngana yo to komi lokwa to banga mama entre yo so ye awa ozaka l'aise normalement il faut moi respect wana ezala pa maman miso mama ki tout ça les côté ata to vendre bo yo ko se ki to koma bo ezaka nina sola na maman expliquer que il faut comme grand garçon au cause de la responsabilité brali ko boto ko vendre pe na ndako ngana yo c'est bon ça maman côté to koma na ndako na miso maman mutavandela dirige biso bon ça maman miki maman ota ko bala za maman miki ezaka ndeke moi tant que ça pembeni maman zawana il faut moi respect ya maman ezala
eza mpe mpona koprotege yo prêtre de prêtre veumela veyo na opela mbote te moi liboko eza tellement pembe koleka nzambe nalati donc fona pangusa pena donc pangusi na pusani na ye ndendiko nayiba nakala omonana te akoyebisanga ndenge nini ye mutabakandi akoyebisanga ndenge nini ye mokolo oyebake nazalaka yaya nde okoma opesanga esprit ngai naza nokandona ndeni epuis telefone na ngai nasi kosimbi te naza si sikoyo nalobi ya ata bofaza wana okotyango na sete mamu na biso ya pali nazobeta kaka sumanapesaka bongo oyebika promotion naza te kokuta abimi nao na page na nga akoti na page moko asololaka foa maza sere nabetaka yebaka talaka basi te mai naosola na sere nao molomona otika nobomi moni kuna donc yo moko otalaka nde ezopesa deja omi mosalamolekela moko boye yo oyebi kaka na ndenge age songa mona nakende naobima seke nga na okesu te nakika nakinga yo zinanga alibanda ntango naobima boye komsa nayebi te tosa bo kuna mpe basako kabo nga mambo basaninganga te mona mobandi ifo ozalaka nde bien talaka merci to se mettre d'accord na makambo ya biso bana so tovandi mama azazala alaise nazalaka nanga alaise ezalaka te ke ye nazalaka mal alaise nazalaka alaise sauf ke ezaka nde orespecte mama c'est tout so yo continue boye nasoli yango na muscador nasoli na ye makambo yo osala nasi nasopa na yo nasopa na kala bebe na oya yela mpe mai kibuntumbo oyo bino bozolinga ndako eza pula ye fati kanga mbanga na yo elamba oyo olati mwana ya somo mwana ya oseya mondial akoki kolata eboni boyeko boni bo elamba mabeni eza elamba o antokalala tindeli ngai na afrique sinalata te po papa elamba oyo ebimoti te antokalala ntango atindeli yo elamba oyo atindaki yango na kola ya rouge parce que olata ebima na se bomba mipende mais toi le conquet qui est tous les prix tata balongba wana batumba nga natindaka yakene koluka mbongo bula tala yo tala ozomona na pena mama lokoko nakozwa mbongo na yo ya ndako nake kozwela yo ndako na paka juma mama na ngai tika kasiti nini uganga nope makasi bato bayoko uganga nini eloko liboso na moni alati ya mokuse yango fatu donc elamba oyo ozobima okochange yango te nomona yebika eza boye obima nango mpe mama mayaka na nsima nango eza gemzeme ange mpeza yo eloko ezokamisa ngai kombo papa na yo na mama na yo bapesi yo ange ozosalela yango te nalati ya mama mona yebika eza mokuse yo moko oyeba eza mokuse azopesa ngai bonjour papa nini yango oyaka na fatu yo papa nini yango papa napoma yo ange ozosima ngai napoma yo napoma te banga yango oyo bete eloko moko ya mine ekoyanga natobola yo
kolia wana na ozolia vite mobali naza pembe ata na kolia te okomekisa mpe nga te na vie yango pete napani mwasi azolia nga mobali naza pembe tanda seselo mpe na makasi wanza makasi jide vieux otika ote jide yameka banenza makasi napesi na dile luma ya raison ayesanga abi fatu parla mibali na babutu oyo bamibali olinga te menga ayesanga bitenga butu na ngai jide na kai feteranga bebe oyebi ke yo oza place motema elalaka yo ya bolingo na nga jide sans toi ma vie n'a pas de sens tu es tout pour moi bébé je t'aime tellement donc yo na komi bonza tante yo sabi bonza ki ne komi supo a biso na nika oza à l'aise so olia olie nanga dossier eza mwamba olia te nga aza na lukai tokutana mpo tosola lokatere na yo oyo wana mosusu wana lokatere na yo oyo nga nazwaka mbongo na ye likolo to azofuta ndako ye te parle te eko baexplication mona nyonga 3 mois ye apesaka garantie na ye mpo tokataka afutaka te tokataka mbongo na garantie olekelanga te olobaka ondire yo papa na biso yo nde papa oseya na mama otiaza mobali na yo ye jule tobalana te toabalimi olobali osekisinga eko toza baminga ya tekasi toza bamikasi nakataki ya mitiaotepo yo omomama ndako na nga tolobelango mingi te mponga so napesako mbongo na napesako nom de l'amour mais nazozwa yango te ifo naza na droit deke nazozwa yango te jide nanambaka motu mpe nga mpe na motu jide er mosu napesa mwa omo mosusu okomprendre peke na solomo naza wa bilamba tu nazona te komi ya kala namobandela bilamba dokomi na solo ya kala fema naza na mafuta opakola te ni savon kosokola donc nakomi na savon fenesa mapetite ya nanga savon konga na sokola telefone nanga lebi mbula ekotelefone nakosalela najide luwa vema ngai garçon de la ville ka telefone nakosalela oyo nzombo ya tai na ngai mais naovivre na yo énergie to naopesa ngo yo naotransmettre ngo yo naolekisa bata na ngai na yo beta calcule bien l'énergie ngo nazovisuela mina pesa to nango jide tika oloba biloba bazalaka bapesa yo mbongo po oyebake nga mpe nde naza boye na mwasi epuis naka mwasi ya mabete ya miso otala nga na soni jide na vrai chéri na so nalingako napesako mbongo eza kaka kendo ya sentiment na nga napesako mpo nalingaka o yateke nakomi esclave na yo okimisa bato pembeni na ngai banda nakoma na yo oyo baza bapikse babana bakima ngai tala kopesa kanda te soki tokoba bato pembeni na bato bapamba po basaniteanavete air france aza ser nangaanavete air france yo mpe lelo nani luma ya so ngani etosola su bien teza mpo na yo agine tika bia atikako tika okoma kokanga maloba mosika mobali non vino nyonso ka ya wana bapesaka basalelaka nga mokolo osimbaki esi ndelo olekisa okotima te zwa kaka bapesaka nana bato baproposinga bolongo na baboya béatrice ngunza yaya marlngunza eve dianza karine manesa bana posa jida vivre na bango nabi te bino boza na famille loka tosonaki na soza famille totika na kifamille nga fatuka emela ngai yo otengelanga bato yo mibala solo oyo basala kongo oyo bayebana na bapoto balukanga fatuka na boya bango mpo na yo baado jabiri mobala solo atelemi classe efanda bajingle belo belom patricia mbamo g7 aboni boyoko jide nalingaka yo nalingako mpo tanga elengi nange efanda anite epesa jide yo telefone yana bacoordonné nanga nasombe o telefone naosombela o telefone lobitika nabi odimanga te nabi nasombela o telefone lobi po eza bacoordonné na ngai valeur ya étude oyo osali premièrement na nakoloba boye mpona baparent nango nano honore bango oyebi mpona bapapa omoni nabotaki bamoneli te balox onde efinisanga bazaka ndetike esili lox eza mik chéri omoni motu batalaka moto eza par rapport ya comportement et puis savoir vivre comment vivre en société moi premièrement oyo nga mpona ngo ezaka mik yo ebi comportement na ngai moi je suis très logique parce que omoni famille oyo tokola eza famille chrétien tu vois
Bon, Bébé. l'apparence est souvent trompeuse. Hein? Demande-moi quoi? Quoi, mon amour? C'est toi qui es le parrain à l'émission Langa. Dans quelques jours, tu auras aussi ça. Donc, semaine prochaine, il faut faire la première émission Langa la vie. Non, émission où on a dédié un peu en Langa. Wow. Tu dois m'assister. Nous allons Ah, c'est chouette. Je serai là. Nakoyi kozanga te. Sauf ça. Non, nakolinga pe nazanga te. Moi mais nata ezane. À la télé ou comment? Non, ils à la télé té. Déjà qu'on a ça dans bisoka. Ah, na ça tu vas recevoir un artiste ou quoi? Pour ça là recevoir. Pour les hommes, pour des femmes. Eh, j'aime bien des femmes parce que non. Quand prêtre, Adrecha, motomètre, Beba Zibeba. Yes, quoi, il y a une émission de Bani. Non, à ça, férié. C'est un homme d'affaires. C'est un patron. Alors, on va faire pour la mboka, payer à son mboka. Pendant qu'on s'arrête, Adrecha, motomètre, non. C'est un homme d'affaires, c'est un patron. Le quoi, il me donne d'inviter, ça tombe bien parce que ça demande encore de l'argent. De l'argent? Oui, bébé. Comment de l'argent, chérie? Mais est-ce qu'on a samedi? Je dois payer ça $50 le samedi pour tout la première émission à lundi. Ouais. Si on fait $150, on a qui na fouti. Après, dans cette émission, si on a fouti, on a droit. Oh, bien la chimie, tu vas perdre quoi? Non, je veux payer. Je sais. Hein? Ça, c'est $1. Hein? Pour toi, chérie, je vais faire un tour. Souci dans mes acquis, comme aussi c'est la classe, tu vois, il y a des super préparés à venir, on va avoir des pandas toujours dans la famille. Là, il peut côté, on ça va faire côté, moi aussi, à mes côtés, on va faire banini. C'est ça la vie. Ouais. Moi, je suis pas comme. soyebaka te oza fils aîné yo nosimbi likonzi ya bana nga na bemisi ya koma yoke nde nazoyoka nde nazwi information donc moi sino journaliste mamba soni bajournaliste toyoka basango na bango ti tozo badéception na vie bajournaliste mosala na bango tika totopoleli bajiba mikuse bakola na émission moto azwaka journaliste batokola bachatel kanyemi bamami lela ntango bazoleka na émission ozomona mwana mwasi soki atina motonde soki me oyeba te elamba alati na nzoto eza te atiki nzoto journaliste ya malonga mais c'est pas tout le monde a rapport que exposé nous autres ça professionnel ils ont soutenu non pas accepter que Obenga bosse dans une pizza parce que c'est ça professionnel non mais pas jusque là maman non attends tu me crois pas maman on aurait dit que la fille elle est comme ça elle est na yebi était baptisée non mais la famille on méritait jamais et puis pour la garder nerf nana na ligne na yo ils ont les canines ça maman ni et so tu te nazo tu na bino ni zo les gars parce que moi mon sala jamais na ko na solo elle je maman za to lobi maman za comment ganga comment les amis on tire qui sont ça boli Adams qu'est-ce qui se passe? Nous sommes incapable. Nous chance à mon journaliste. Qu'est-ce qui se passe?
n'a mieux placé au website que ma femme, elle est comme ça. Elle est journaliste, mais c'est une double. et comment maman ako subitement maman apekisa ye soki lelo tokomi na imere na ngeza bete s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît pour comment expliquer lenga na zala na kuna mwasi na mama ya kuna te Écoutez, parce que maman yé ko kala ki na tete papa papa ah bon mais Bilo bolinganga te. Bilo bolinganga te. Bilo mi balé. Bon fiera nini? Problème nini? Mais oui, et ça me donne pour n'importe quoi. Ami bolita, ami bino. Papa ka bino ki bocha ki songo songo ngai, mo mo ngai danza. Gamba ko so indenge ni. Tu es mon mari. Moi, je suis ta femme et puis je suis reconnue dans ta famille. Eh, Baptiste, tu as un problème. Tu as un problème. Directement. Famille au lobby, au bébé en famille. Famille n'a pas de monsieur. Balinga te quoi? Hein? Ngala ko ta famille no lelo. To boti no mona lelo mona na 4 ans oyo sa famille no ba ke boyenga. Baptiste, tu yo komi na ba nzela ya kwa bemo balina ngai. Na zo reconnaître yo te Baptiste. Oza o ngala yebiti papa s'il te plaît. Problème ni yebisa malai ba mabe na ngai. Na bongisa. Papa. Yaka to sola no ba. Eh. C'est le juin. Nazo mo musuti. Non na mona. Non na ye bango. Na no ko papa. Ko mo kende apita na no. Problème ni. Quand même, Omoni, j'ai des familles aussi. Hein? Famille no ba yebina. Oh, peut-être tant que je suis au Royaume-Uni, na point mon robot yo fandi, bah je m'en aille bon. Ngai. Je sais pas. Ngai dada ba mon ngala mobali. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Peut-être que le monde européen, aux autres compagnies, tant que je suis net bio ça, mais sur mon musicien, mon robot, la position, ma quoi. Pour la confiance, nous allons pas la je n'ai pas dit ça. Nous sommes bien. Tu dis ça. Mais pourquoi tu dis ça? Je parle, je sais tant qu'on a passé ensemble. Je parle au bon moment, la famille. Et le où ça va aider pour Baptiste. S'il vous plaît, Saddam, c'est Saddam.
Dans le boy. Yo, bon, quelle est l'agence au parti? L'homme idéal, agence soit Tinda Raminga. On a Tinda Rona Nini. Na toison de Rona. Et pas Gelo. Ah, ça va. Ok, soit non Salingassine. J'arrive. Non, je sais. Non. Toujours sur la racine. Sur ça, émission là, sur un bateau, quand même, hein, il ne faut pas contenir que. Je sais. Mais tout ça déjà dans le dos. Non, pas aujourd'hui. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Dada, non, mais on va manger non, c'est bon, ça va, c'est bon, chérie. Bon, tu es chez toi. Fais comme tu veux. Non, on a une femme ou Adam. S'il te plaît, dans la colline où il y a l'homme idéal à Tindaki, il fallait récupérer peut-être pas compliqué à Adam. S'il te plaît, j'arrive. Mais tu es chez toi là? Je sais, mais. Alors quoi? J'ai besoin de toi. Mais j'arrive. Tu m'as beaucoup manqué, chérie. J'arrive, attends. Non. S'il te plaît, chérie. C'est quoi? Ah, chérie, pourquoi tu ne me comprends pas? Hein? Non, c'est vrai. Mais je dis quoi? Bon, ok, ça. C'est bon. J'appelle la dame qui est à Okutanga. Ok, c'est ça. Oui, papa. Papa. Monde na boye kutu moyo lobesaki nga moko nayaki na ndako naye na ndako donde eza boye nazokita na okende don naokanga onde eza na aofanda na esu aa te aofanda aa te ubien azongi mpa na bango soki azonga mpa na bango bon papa otindaka na message te kasi tinayebi deja ezalaka papa lui Kabwiku na kati ya Kremlin nayebi papa yo ebisaka monta ozwi otindika nini nyonso kuna kodeya bayeba so nayeka bayeba kati miyako ozomokotapa don papa te mosala esalama kitoko donc mosala vraiment ça va oni mama Etiette Kabwiku Papa, ça bien. Ok. Papa, vu que ma camarade est à fraternité quinoise. Il y a Gabi la Bissomoko et papa Alain Poussi. Papa, vraiment, que je joue dans une zone qui n'est tellement transposée qui passe en embouteillage. Et puis que, Bazui, tout le monde a un zéla. Bazaki na espace makola chez moi na ki papa et puis ça lenga bien moko bazunga na avec tellement na umela i makasi bazu vraiment baki batika tina destination tanga na bakolie belé na zaki na fena ketikela bato ko botinda baliaka na mbango bajika rembo baliaka na mbango mama basuka na mpema Aisha wala sko boki la biso Kaina bino tozana likam. Bongo sko boki la biso Bana za boy, bino boza bapato. Tika babiloko wana Moscador, tika babiloko. Jour wana eminze mususu. Non. Ilo sa eminze nze. Siko soka yembi nde biso. Mais on dit surtout tout ça on dit yemba ka.
likolo elisa mosi na bambata te. Oh, métallisé. Oui déjà. Bobi ma papa. Ah, ça qui a. Ngana to comme ça comme le cas sikoyo na suka na association de femmes fidèles et salami na poto. Oza yo Nathalie Mafuta capitaine Nadège Wala Esther 13 étoiles na côté ici camarade na wana nani Claudette Zamou. OK na Paris Maroc. Parce que yo mo muto wa secrétaire au Pierre Michel. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma Blandine ne. Oh. Je vais bien, ni na mobo, je vais bien, non. Ni non. Donc tu mets ça y a fait au bout de bouton y a plus vendre ça ça na sim kazet bani. Ah le sou. Tina dame. Hein? Adam ça va c'est souni. Mais expliquez puis sozo le là quand on est la ni. Adam ça c'est. Hein? Adam ça salimi. Ça saboter la mise maman bango. On a bengani nga Adam atakolo de l'autre côté à la tira même pas. Si qui n'a pas tu na kelemi libanda comment que Adam akena ko sali maman bango. Loko, maman, il n'a pas dit l'amour de cette moi. Je vous l'ai boyé. Métallisé. Je crois qu'on a un comportement à maman. Est-ce que maman va craquer mon bal? Maman finit avec maman, ça craque pour toi, papa. Comment ça va balancer la cour de la biso? Parce que maman va beaucoup là, bien gagné. ezala peut-être abala ndenge famille moko ki mwana no boy te babenganye na miso Adam ça wana agir te yango ça n'est pas koloba bongo te oui il faut aller bana pour uti ti aya ah ça ba tension ah Adam sa téléphone est-ce non ya mati ça no Adam ah benjo ya batenga moko te ya minga te ndo ya mba so comment on va zoba ka le là maman maman tu chance qu'on a dit oh faut pas la tikali mais on va abaisser le quoi mon bail. Pardon, femme c'est. S'il vous plaît, avec beaucoup de respect que je vous dois. D'ailleurs, je dois faire là. Parce que comment expliquer, on a rien moussala. On a évité de vous botter dans la fongola. Tous les autres qui nous kanga ba maison. Hein? On évite ça vous tungate. On prévenir que vous tungate vous dé. Directement, on sait que maman ou ya sentiment maman. C'est pas ça. Oui. Non, ma vie va boiter maman. Na sali yango. So ça pourquoi? Monsieur, na opesa fongola te. Comment on peut serrer le Ah mais oui, na kandi ba fongola na kopesa te. Mais tu parles gérance no za mabe na kati ya musala zo sala. Maman nga zo gérer mabe. Ngo wana na kandi ba fongola. Ah. Maman nga zo lelo benga na gérer mabe. Yo mto komisanga devant balek nyoso petit frère que non. Voilà, boza exemplaire comme grand frère Mabino. Lelo benga gérance ça mabe. Par rapport à quoi? Na la ba mbongo na hote? Baptiste so na tia wana, boza mona liboso. Pour décevoir nga. Non, et sa décision nga ba clé au kozwate. Ah mais maman ça la clair. Na lobby on a clé. On a clair te décevoir na makamuni maman na décevoir na makamuni. Je te respecte que ma maman. Alors si on a yo botona ba te directement boy. Hein? Na musala moko na zala mokila ngona. On a ça là OK. Na zone c'est la personne na zuba pourcentage boy na la temps boy. Ça clair devant yo. Na tango papa na zaki na bomo. Et ça peut être gérance de la compagnie. À coca qui même pas au salon. Ça veut dire quoi? Mais oui. Ah, mais si on appelle si aux hommes on a le cola, maman m'a pas bouillé. Baptiste Moukolo kozwa moi si. Moi soit libala. On a bien rappelé aussi de bien pas maman. Nazo pas maman. Je sais, toi soit maman. Nazara maman, nazo rappelé aussi de bien. Ouais, Freddy, s'il te plaît, nazo maman. Moukolo kozwa moi si. Hein? Une femme. Maman, raison. Il y a bien libala. Maman. Oh yo maman na kozala bien. Na ko se retrouver na mon OK. Moi na nga affaire bali moi ça kitoko. Wana na ko pesa ba responsabilité nyos no zongi c'est là. Mais tant que zo sala ngote Baptiste Maman, oboti mwana. Fongola na ko pesa te. Oboti motema mwana te. Wana eza choix na ngai. Maman roko datina kati ya vie na ngati. Et puis on va dire non, biloko ça papa na tika ko. Papa tika parce que yema no gérer biloko ne. Alors là papa kendaki
nazwaki responsabilité papa to naza lokola papa ya ndako mais comment Mais non, pas jusque-là. Justice Bazali. Papa, tu peux pas me dire Bazali. Je m'en fous. Tu t'en fous. Mais maman, on t'en passe sur clé. Qu'est-ce que tu as tenté à peut-être que Solana. Maman, je vais te dire ok. Merci la réaction là. Merci la réaction là. Pour la manquiote, na manquiote, et ça droit na ngai. Bilo on dit so gang, il y a papa la biso. Et ça, il y a papa qui nous a tiré. Eh monsieur, c'est mon papa. Comment ça dit que papa là? C'est mon papa. Ah oui, c'est mon papa. Keba. Papa. Et puis, je m'en fous. Papa. C'est mon mari. Merci. Il était mon mari. À Sakoufa. Il était mon papa. Il était aussi mon papa. Mais maman, on comprend la justice. Ah, qui est zonga na raison. Donc il connaît un sentiment dans la chose. Dégage, Bima, battez ça. Maman, non. Ok, merci, c'est bon. Ça va, merci. Mais maman, ok, bien. Merci. Ok. Parce que 5 ans, maman. Justice, le quoi on appelle justice ça et puis ma famille va ça. Ok, on appelle si ok, conseil que je m'en fous. Ah ok, je m'en fous. Bon ça on appelle d'accord. On fait tout ça. Merci. Et puis non, pas on appelle encore. OK. Bino donc maman j'ai pour respecter yoté na lupango yo donc bino ko fanda ka ki songi donc ba tongi nga ba fundinga pa mama ba broli abakimi ba petit wana ba respecta ka yo toyeba na malaki que ndako yo papa abotaki ngai tant que fils héritier et puis ils ont géré blo bien mwana liboso soki yoté na lupango yo do kuzaki Batista Jalien Poli Yoelo manaka acha kugangila mama kunene kati ya dini ya mama biloke zaya tana ngai mota pote kinga na likundu yo lo manangai ngana yuki kukatanga Non, permettre s'il vous plaît. Non, permettre. Yaya, Vandana. Au foot de Massa. Ok, non. Vandana. Jusqu'à quand on a eu? Jusqu'à quand on continue comme la masanga belé boy. On met la masanga on mabe, on met la whisky mabe. Ozoluka nini yaya? Hein? Ya vie na ngai. Non, je m'en fous. Attends que tu aies vie na yo. Chacun sa vie. La vie n'a pas de brillant.
vie ezalaka na brillante oyo ozoluka osala nano buzoba awa après oyabongisa nsima nalingi nazala libre na vie nanga liberté ngo oluka nde na masanga vie nanga yo mpoza na vie na yo liberté ngo oluka nde na masanga mais quoi nayebi nabomi motu yaya oyo eza vie te eza vie te mikolo nyonso omela masanga non te mamameneza so te exemple nini opesa biso vraiment osado qui suis-je vous a grand frère nanga tout le monde le sait mais okoko matina niveau wana te quand même déjà tobenga o déjà yaya siko oh mama sali bopese conseil te bolobi nga tifaranga na état oyo toye po tosola na yo tokosola na nde nini yo na ba état oyo oza nango azalana deda azalana nasola na bino bien je m'en fous regarde ça na téléphone pardon allez yaya boye te soki okasanga lango telemana moi je fuis un judoka moi je fuis un judoka kota nango kasi kota nango beta gauche ça devient sérieux ma femme yaka na kasi ose reposer na telemana telemana dada aya ozanga appelle dada appelle dada oui dada Vanda Afanda bon afanda kafa ya kafa pardon si ya bon likoma na mon mambo nga na ba te mon nga sona aloba longa bo misanga lokola na rambu libanda ya famille lokola na botama mwindo na roza na considération te na famille na ina isa biyobo oza yaya grand frère Baptiste ada pe ya nanga idem que Adams mais ça conseil so boyo ki ngote ezala hiérarchie pour la famille mobima bo trouver solution étant que ba grand frère bo réfléchir bien sur marambo o mama zoluka toko ba no banga mama ti niveau autant ta tika na boye toyeba pasi biso toyeba pasi oyo oza nango mais sikoyo c'est comme si ozoyeba pasi na yo te vraiment ok na yo yo suna abayeba sanga kotaka mama kotaka mama ouais kotaka ndako chargeur téléphone eza okangama donc bachargeur nyonso eza na chambre omoni yango te mobaya damsalo omoliamoka me yanga mpe ezalaki wana eza te ebi omoti eza mère abomena te expliquer mamne puis mamboye ka oyebi mobenga ya naso na terre obetela moti yo otika mamonga nakende kamo température ezorene kuna epa grand frère Batista totika okamo muskador moni mambo banda butu banda olobaka mambo okesola na mama ya problème te mais place yo otindanga nakende sola na mama osamaka nde oyebi mama te donc biso nyonso na kati ya lipango ya moto abosana mama awa aza te oba yana oyebi ke ngai nanga mingi mama aconsidéra yango te eza vie ya Batista moto eyekenda en danger tane jour na tokotaki na bakwite so toyeki te anga koma na niveau ya kwite ya ndenge nini lelo so akomi malheureux to akominika bongo to bakwite biso tozo exemple nini biso banekili tozo nga personnellement exemple yenga neke ya bino ya Adam si wana azali mafu anika bongo muskador idée ya kosola na mama eza bien mais sikoyo na obanda no nde nini mpo na pusana pa mama
naki bando beteli masolo tala ya Batista bo tala ya Batista bo tala non banonde asa mutu yo on ko expliquer na kamta on comprend que température na kanda toi avant ni na makana ni ngala ngala tonga te il faut la era sexa rabiso wana on profiter atana maman ou italien ni kam ils allaient bien maman dali oganga ngande to oganga ni ale baisana makazi je suis à surtout ça monter pour éviter presque une ville il y a une chose comme c'est les bons moments sinon tout dans la race non mais kana Chérie, tu m'as envoyé ce l'hôtel. Est-ce que comme tu as mais pourquoi pas aux autres nous comprendre parce que dans ça la nuit se peut au logo comprendre. Il faut comprendre parce que. Je m'attendais qu'il y a beaucoup de choses là, non, tu m'as rien dit. Si tu commis ton. Ouais, aux hommes à chaque fois on se rejoint des familles. Dans la famille pe oyopé pour les balles les alara ya mutu morote. Les arabes sont balete que non. Les appels famille pe bakolo non balaye non ko balaye moi ça va comporter moi be azandu ma bon participe ceci c'est là patati patata. Je vais comprendre. Justement. OK. Là seulement tranquillement pour te comprendre, pour te faire comprendre. Mais toi Fanda, comment ça pour ça expliquer Fanda. S'il te plaît. Pourquoi on ça pour ça hein? Réaction là et zo salo bien té. Et on a dit premièrement que yebake dans sa peine famille. Na peine sa peine bandeko, o bata mon participe là. Na c'est sur plusieurs fois bi. Makambo sala là. Eza secret nga na yo. Lelo nga yo so mona ngawa. Ba boto nga bilo nyos. Parce que ngai ne mutu zali le rôle cadre, nazali le rôle responsable de la famille o batikela nga charge. Mais chérie, vous êtes que vous êtes responsable. Dada, sur le jour où on a joué Bimada, on a tout Bima parce que nous avons dépend de la responsabilité à passer dans la famille, à cause de toi. Alors, nous avons quand même un image bato bayebelinga na rolingati ba mona nga susu so ndenge nini ça bien te na pour me serrer na famille na nga pona yo Batista na comprendre famille na yo yibinga na lelo te to boti mona koli lelo nga dada na ko créer problème na famille na yo au moins à chaque fois na joie makambo belé pona yo parce que ya l'amour so bolingo za te peut-être to so bona kala mais tellement bolingo za makasi na supportera ko soit na bande ko na pona yo na bomba ko na ba bêtise nyoso de comme na matoi na ngo et comme le roi dérangement le roi la ngongi donc zo ça na bien té alors j'ai des problèmes sérieux na famille na ngai à cause de toi donc maman alingi kuta mona ko li susuté donc famille na ba lingi susuté hein bazo mona ba image no par-ci par-là na ba net Ozo s'embrasser na ba tout ba photo bizarre hein donc s'il te plaît chérie s'il te plaît papa
Pardon. Ça me fait mal. Écoute, quoi ça on ngolo balangate. Ngai na mibali, ngai no embrasser mibali. Nakenda musala Batista yo kendo tikanga te. Ya de fois na sala ba reportage na ngana yo te. Mobali nini Batista téléphone na yo simbaka. WhatsApp na yo kutaka. Si maman nga décision yo zamba na yo mto ebinga koleka. Mais bazana mto ko faire comme bazana ba preuve yo so chérie. Non, bazana ba preuve te. Na sala mabete Batista wa bana. Batista na nzo komi Batista kusanga boite. Si maman zo décision bon yo mbana ngo zo décision nini Batista kusanga boite mbana nga na komi ya. S'il te plaît, chérie, pardon, Mananga, s'il te plaît. Non, Kokati. Chérie, s'il te plaît, Naza m'a le baksaté parce que maman l'a dit non. À ça, on peut se sentir comme c'est pas moi, c'est pas pour aider la famille à yo, Batista. Non. Mais touche pas, s'il te plaît. Kusanga boite Batista, non, c'est maman nini, non, c'est mon nini, ya. Maman, Batista. Je sais pas qui nous battait là, qui dans ça, Moussa, Batista. On va défendre le sous du poids de c'est que ça va aider là, c'est que vous comme bâti sous il y a un capué dans maman bino. C'est ça. Non, ça il faut maman. Pourquoi il s'en va boiter? Tu sais que la bonne maman est non, comme maman boiter. Surtout maman c'est trop brutal. Hein? Non, dépend de la famille. Oui, mais non, dépend de la famille. Tu vas pas ça la responsabilité bureau. Alors, dans on a vu dans gâché. Si on est à ça, soit que pour nous dans ça, pour châter le mon côté. Donc, il faut que nous prenions le cas. Tu vois? Moi, je suis mon vous comprenez? Non, papa, moi, ma chère, pourquoi nous attendons? Cachette, chérie. Dans ce moment, comment on a mis que le bal maman tombe, dans ce moment, hein? Naganga maman, c'est un peu ça, ma papier, ça, comme ça, comme on l'ingue tout là, vas-y, comment on vit moi sans douma? C'est pas moi qui dis ça. Moi, je ne suis pas une pute, je fais juste mon travail, je ne suis pas une pute. Mais c'est faut défendre la famille. Je dis maman, comment expliquer qu'on soit pas tout haut dans la télé, on va comporter ma mère. C'est pas ça, mais derrière ça va monter. Mais maman, c'est bon, moi non, qui est moi non, qui est sur la maman. Les deux mamans, il y en a. Combien de temps? Non, s'il te plaît. À quoi on va monter là, on avait, s'il te plaît, international. S'il te plaît, chérie. Tout c'est dans le pendant un an. L'ingangate Batista. Et là, on y fout dans la déception. Batista, ça m'a sonné. On a qui sur la maman. On a qui sur la maman. Dada. Chérie. Dada. Dada, s'il te plaît. S'il te plaît. Mambo est tellement heureux de ranger un aïe. Maman, on a compté. Pourquoi on comprend gâté? Il passe son gazon dans mon thème. S'il te plaît. Il passe son gazon dans mon thème, monsieur Baté. Je t'aime bien. Dada, pourquoi tu ne me comprends pas? La chose que je faire comprendre, mais je ne comprends pas. Alors, amour, on peut s'en rendre. Il y a une compréhension. C'est pas moi, c'est maman. Dans la famille, on y a dit. On va faire la peine à la personne à charge. Papa. Non, on a boyoté, Dada. Je suis devant Dieu. Dada. Nzambe nalingi komipesa na ya batata na biso epetola nayebisaka so na vandi makele na motu na libate ozoganga nini soko olingi koyembela nzambe na yo nzambe ya moto alinga douceur yemba na mvoi ase il faut ganga mokimo bayebake mosantu azawa c'est quoi ça mama namoni yo ovandi kuchi nalobi te natia mwa eloko moko boye mpo mama na liso moko ajomela na kuti lokola moto aza na likambo eza bongo te eza nde sala keba omoni nga yo so mwanga na langwa nazomela parce que eza ndako na nga na bamoye na nga na nyonso na nga naza lese moto akoarete basentiment na nga aza te mama yo ndoji yango mabe ngai nalobi te ete yo ozala na kwiti nalobi te yo ovandi kuchi
motajo lobela côté. Ça me sauve aussi. Bongo soke za maboli. Donc, naza bakalkile ya bambongo na na temps ya kolingisa masolo masolo. Yaya Dilay. Oh mon fils. Ça va? Oui, ça va, maman. Azali vraiment na tout ça va sur la norme. Oui. Maman, en tout cas, maman, ça s'est passé dans mon père. Dernièrement, tout ça qui paye à Baptiste. État autre kuta qu'il y a Baptiste na yango, maman eza bien té. Eza par rapport yo ozo pekisa ya Baptiste alinga mwasi na o baboti na mwana. Maman, moi si ceux qui aza journaliste azo leka na TV. Est-ce que ça problème? Au comité ko confisquer ba clé à bureau moi ya Baptiste kene musala eza té pona nini yo pekisi avant na dada. Eh maman, mais quand on réfléchir moi muké, asa moi na yo. Nini yo kangi ba bloko wana eso sala bien. Proli. Depuis quand? Mon Dieu. C'est quoi ça? Quelle bêtise. Donc na moni na lo bo mo sakana nanga, hein? Na comme jouer poupée té, poupée na bino. Mon fils Keba. Aujourd'hui que na zai ko poser la solo mo ka bien de la fanda kiawa. Ko na maman no, on a un projet à compagnie, to sala boyer. Na mwana mutu esalaka. Ozoya yebisanga ke non et pour la fiancée. Yo so encourager le mal. Oza mwana ndenge. Mutu esalaka. Tala ngala linga ka bano mutu esalaka. Keba. Na linga bana busoba te na ndako. Onga bana lokola bébé moko bodo lokola mutu mwa pamba. Hein? Et vous avez compétence. Tellement. Zoba nyama mwana pamba. Na yo zoya na nikolo. Olobi mabete, olobi buzoba, olobi ma salité. Quel moi ce zoya bisanga? Moi c'est pamba na soi-disant journaliste. Quel journaliste? Yo sera pas journaliste. On est journaliste. Tia yango a fort et pesa ka motema petu. Yo tia Marija. Soki na zola kanda na boy ko ya ko distraire. Dégage.